Capage TV. Capage TV. Neti frère nanga Célio. Vous comprenez? Neti frère nanga Célio. Azara boité. A comment on dit mutu mungo azana problème mo boy na mutu nae. A comment on dit mutu azana problème. Nga na sali émission, aleki na oh non, voilà na beti le solo, na beta parcours nanga. Comment mutu ko wanga na parcours na yemo, vi na yemo azo wanga na. Elle se to boaki bakinga na boaki allo bolo parce que ya boaki pas crine au monde ka zoma la batterie mais bataki chef d'orchestre au monde sénégalais ou pena mais azo beta guitare a tellement bano déplacer parce que ça y moins doute biso no ouais na serona zaki na monter mona zozo ma so tellement sénégalais ou tété donc azo ningari donc azo lingate donc appelle à Boubou c'est voilà. Mais je confirme que c'est lui qui a raté la victoire. Simba en était. Il a raté la victoire. C'est lui qui a eu France comme ça. Les billets, vous avez mis les billets. Na o asuka bari fulaka na nani na Londres beta nguma afoda na train. Wa beta nguma. Ebiti ayebi mo beta nguma. Voilà news eh. Bongo ba songa saka fa ndingi nini. Tamba sana maison mais azonga avant cérémonie azonga avant après ou ngé kolanda après azonga ndini. OK. Ngai sikoyo na tambusa kombo ya King. Natambusa kombo ya King na ndenge nazali parce que asalanga o naza soki nasala kombo na tene naza na Lubumbashi te na vanisa base te parce que ngam na komona ba batu na Lubumbashi. OK. Victor Ekufa biso nde batu totikala poto représenter vie na biso wana. Eza ndenge moko na ba vie Lutumba basali bana oke bana oke nde sikoyo ba o représenter so continue na komba Victor ba vie na ba na milimo na bango. Et là on a zolinga na encourager bande ko nange belé ba okantene tiemene azana poto roya. C'est ça. Azati. Emene asa kufa. Ayaki asala makamne na mokili. Icône ya musique dans Afrique ba yebi asala ba succès, asala ki histoire na ye. Histoire na ye déjà etikali ekomami. Siko biso to continuer to aneti ba apôtre. Yo poko sala nzela na yo. Mais na kati nzela nozo sala wana kombo ya kestere zonga na ba makamu na yo eza ndengwana eza teke batu bakanga makaka o Victoria de Elboy o Victoria de Elboy non pourquoi je le mobile la sala orchestre na bi je le mobile la concert pourquoi ka faut Victoria de Soyinan pourquoi mais je le mobile c'est déjà non asa déjà kombo je le mobile abeta na viva la musique yokuna eza ko eba anana ba foka na it e wizampe asala banzembo. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. De beauté et Rude Beauté. C'est très normal et dans Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango gam oyo ata bébé ya opakola oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalila yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa mpe biso da mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo no tala bakento muto koso te ba biso ta pembe avant batalo na le bano ta biso na misa donc zéro kento o mona ke batache moko esalinga ya mwindu reta tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta soso pa kona mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas bosala Rude Beauté ana baproduit malamu mpona loposo na bino oyo ezona mpona bakento surtout nazobeta sete botala aonaka bomoi eza bakento eza te banoir eza te misato nanga ya mosolola likolo na tingami kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté.
moi, Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Loti, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko teleza mbote na biso mbote mama kapashi yo posa awa na redezo na conteneur bayebisinga sérieux awa makasi eza pe na agence ya mbongo soko tindeli mutu mbongo mpona kozwa yango eza facile kobosana te oredezo eza pe na flat hotel bino bato bovandaka libanda mboka polala na bakondition ya kitoko luka oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Baye kotikela yo. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na bata mabe biloko ebungaka pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ningake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe nale. Et Salema na liloba, bambisi na mai, banyama pe na zamba. Kasi pona moto ya na ngai, osalaki réunion na molimo mosantu, na Yesu masi, ibanga la talo, boke na ngai, na elilingi na yo. Otibo Nzambe kati na ngai, otindi ngai na konza na sena moye. Yango na lobi, osala nyonso pona ngai Yesu. Otebo na ngai afandisama na kimia. Eloko moko te kolekela bomoi na ngai tanke naza na sena mokili o Yesu. Kapash Télévision, bienvenue chez nous et merci na abonné na biso nyonso na bato batala rabiso. Boza partout dans le monde, tolinga rabino mingi en tout cas, tolingi bino vraiment mingi. Ya makasi, merci na ba o nyonso ba Olanda biso awa et puis di banda ya mboka.
Tous on a invité la biso tout continuer 2023 hein par mon l'air boni yo tindanga moi bablo mon WhatsApp extra bandoulé boni santé ouais santé très bien bon les au moins on rendait tout ça ouais mon on dit baté batamike bazara hein ah mais bon on a 2001 tilo zara na Taïwan c'est ça fait combien d'années bagarda bazar ah bagarda bazar oui bon au moni faut tala otala mona hein pour ba kapasha bandi invité mbala moko bon on appelle sinon batutu ba balandara surtout émission Cynthia Rapache za fort makasi vraiment na Lubumbashi bat balanda ngwa trop parce que nga na résident kuna na vanda kuna donc voilà ba meilleur venu batutu balanda biso Apocalypse Bella sénateur hein babi l'homme qui finance la guerre tikabo ya finance la guerre ya nino nous les topé ça batu bakomona ninga système a financer na guerre teke na ninga o financer guerre mais na ninga système ça va expliquer pour qui ne mama mbebele voilà pour batu ba tia été ko te ko molère mo ntenda ba 23 kuna simba ekende zonga Apocalypse Bella 4 forces moyaka hein passer lolo donc ba meilleur fait na bino ngwana avant to banana na Cynthia parce que ça fait beaucoup d'années. Tu as dit que tu as dit que 3 ans passés. Oui, mais si vous avez un plateau, vous Kala. Bonne santé. Oui, santé, ça va bien. Tout ça bien. Ça va. C'est pas facile, ok, on s'imposer. Aux yaya, tata, maman, bon. En fait, bis aux artistes, qui partent, il faut une famille biologique. Ouais. Ils ont comme le roi, ils ont place aux alaraka. Ils ont un petit nangatobeta. Na zo musu bazalaki na memi ba onde na yepe buna ozonga na soliste accompagnateur bassiste drummer na clavieriste ba chanteur kuna na besoin de défense wana parce que il y a bino ka to ozu ba orchestre non na yena recruter yo recruter na recruter soliste aye na yoki na moko na soluli na manager na kuna pa to continue vient to zone ba tu super ndenga sima Victoria tisiko na musu bazala pour bon na lingité na za besoin ya équipe moko moto aza surtout na structure na biso OK ata moko azali na Victoria so aza na besoin rejoindre nga c'est pas un problème akoya na ye parce que nga na système moni ya vie lutumba tango lombo akufaki lombo ndaza présent au caisse wana oui tant ba ko tsalombo na cercueil biso za petit hein ba ko tsalombo na libulu basenga famille logique aloba Lutumba Zogi Maloba comme famille naïe artistique. Ça va continuer à l'obi. Tu es au Tikayo parce que vas-y musique tu n'as pas. Lutumba tu as mis cola velombo. Ouais. Habite au côté on a le boulot parce que ça ne a biso nyonso. Tu as une besoin tout Tikayo si comme nengo kei koke na musique était pour biso photo Tikalato. Comme on a eu ça nini? Tikala. Ya mwana question Tikala. Ngai sikoyo natambusa kombo ya King. Natambusa kombo ya King. Na ndenge nazali parce que asalanga o naza soki nasala ikombo na tene naza na Lubumbashi te na vanisa base te parce que ngam na komona baba tuku na Lubumbashi l'artiste tout presque tout ba onyo sto solana bango papa mbazala ki awa asali 3 tours kuna sans orchestre abengaka na téléphone aye to betinanga ba musicien nga ba travailler ba nzemu na tininga texto to beti 2-3 fois déjà à Vancouver. Quand tu as outil Côte d'Ivoire, tu es là na tongo. Tu es na téléphone na tongo mais na poko nango, na la mko na tongo. Tu as un programme déjà wana. Donc Sam Chintu nani Sampaio, souhaiter c'est tout. Ba auto za na Lubumbashi. Donc on a wana famille nanga nanu. Famille nanga nanu clan Victoria nanu. Ba auto za na Lubumbashi, souhaiter ça na kin. Bientôt zo Angola. OK. Ba programme pe anéo ezé belé donc bon ba te belé. JDT ayaki Lubumbashi grand-père P. Yom to yamba bango nyonso. Grand-père ayaki na PC défense nanga ba guitariste nanga. OK. Ne ba beti na ayaka na ba chanteur. Na soliste ne to beti. Ba bonne la suite kana ba to belé ka to ka ba souhaite moi comment pour za orchestre mobimba pe au moins na msu moi de pire ka mo botikana bango tina ba neo yo. Bon ezara bongo. Ezara bongo muto bozane bien netinga. Tina zara na Victoria. So eza to voyager. So to zuish ba chambre. Eza au moins ba joueur ba kendara. Eza tant bo zora ba chambre hôtel. Bobi que 2 personnes mo biso to la remplacement. Donc bino malé bobi que so il y a zuish chambre. Donc maman terga un tel donc ngana so to la chambre mo. Ozomon. Donc atana kiner mo to vandi donc
Parce que Bobulani pour 10 000. Ata bokenda. Ata bozan liboko sur yango te. 10 000 les albums qui nga sala ba voix témoin. Les albums na yé. Ah, ils ont orchestre. Victoria Koufa, maman. Victoria Koufa. Mais beaucoup ça peut nous ancien Victoria beaucoup ça peut que par là qui on est bima. Té. Les albums na yé, ils ont une idéologie na yé. Ils ont une idéologie na yé même taïba ndeni ni foyer banzembo za yé. Ba voix témoin za ki wana. Ils ont ba voix mo azali pena na corde vocale les a bien té. Ils ba voix témoin pour tirer ma propre. So yo gango ka qualité bien té. OK. Donc mes albums, mais ça quand les a merde chala auto kufat. Atika album na chantier mutu muso continue ngazate et s'il est fini. OK. Victor Koufa bisonde batuto tikala poto représenter vient na biso wana. Ils ndenge mona ba vie lutumba ba sali bana OK. Bana OK ndesi koyo ba o représenter. So continue na kumba Victor ba vient na ba ya na milimo na bango. Et menea Victor Eleison. Makamuna ye zalaki na Victoria. Mais yo tika na ngoskonde. Yo faut sala makamuna yo sikoyo. Papa Wemba vive la musique. Akeya ken orchestre na ye. Luambo tout puissant au jazz. Akendaki na tout puissant au jazz. C'est la vérité maman. Ambo Michael Jackson Gibson. Michael. Ah, Michael azalaki pena ba guitariste. Au bon Janet nani. Mais mi nani bassiste nani. Te mi yazale lo kwa baba. Neti en solo. Oh naza azaka mutu nyo azaka o ngana beta solo. Nazara toujours une équipe ne moko boye ya base bazala. Mais bino so eza passe mais ça va leader pour ani. Comme ça va leader neti nene. Neti yo boye. Donc neti ba souhaiter tout le monde qui orchestre musicien ba combo et tout. Yo besoin d'orchestre maintenant tu ebi non mon orchestre no mote. Bongo Bercy utapana. Bercy mwana. Ah, si tu veux ça va aller solo bendengini. Oh, tu vas na musalia bana. Bongo Bercy utapana. Kamoko, musuka. Bercy azawana petit dans la Juventus azawana azana culture pays. Ba mi baleka. Olobaki to musabana. Bana déjà on a Bercy utalia pana. Hein? Orchestre mais c'est combien déjà? Calapé où meni? Depuis 2004. Ngana longwe na Victoria. Bana na longwa na zonga te na continuer à chemin ti lelo na zaka na osala kanzela. Nzela kana osala. Na zonga te. Dans tel peu ba clip hein. Album qui Nazan album ah na salaki na salaka sorti album na ngana 2008. Mot de passe. Ouais. Bon, c'est parce que j'ai mes ententes na producteur nanga. Tu as vu qu'on a soutenu na suka et comment il n'est on dirait ba producteur na bien débat comment faucher pe ba producteur mingi bazara salisio à côté au studio boyokani ba close mais azo quand ça n'est au ka disque na yo sans ka futa yo. C'est ça. La plupart de ba producteur ngo pe ba bunga lelo koma biso mo ba maison na batu ba komo aider ka ba artiste pas au côté le internet pe comment vitesse. Tant on est à internet ezara vitesse saboté hein. Ouais. Vitesse saboté. Ezara pe na album e bimi OK na victoire ba o te ka cassette. Donc cassette pe na donc OK boyo ki au côté sombi cassette ozobeta. Mais les années mususu. Oko sala nzemo no na parler aussi si maman ozu téléphone ou bien ni machine ba o tient en internet ba to ba yoki maman ba sombi. C'est différent. Donc distribution ko sala ngora place vous allez salami monde entier. Mais tant on a biso na benez il faut distribuer album d'abord un. Au tiango faut le distributeur il y a France, ou le distributeur États-Unis, ou le distributeur Afrique donc élargi. Vous avez Bina filet. Bon bête le roi danger. On les album, les album à King. Mais les album moi le j'ai même ma main à couper. Yé monde abana oloba. J'ai même ma main à couper donc c'est-à-dire ego tete. Nenga bana oloba. Toujours temps ébélé à studio, inane à studio, to bella, to travailler. Fallait que tout bimisa est vraiment ils allaient bien et puis et vendre. Donc parce que tu prépareras déjà. Tu prépareras, tu vous appelez contrat à States. Mais bon, malgré le contrat, on va boire à Nayango. Il y a un contrat parce que tu as un contrat monto qui est à tout ça 5 ans. OK. Et puis tu as un Kinshasa. Tu répéteras na Chikapa, na coin wana na Chikapa wana. Tu as un contrat na Kenya na France. Azon ni manan te tanto ebisi. Oh, ya solo wana amoni bina bato ba sel biso ba passeport. Oh, ayeki na moni. Pétition yi. Bo to kepe concile. To salipe akala boboya contrat so ezaki kilelo. Yende boyaki contrat. Bon, c'est quoi bondo boyango parce que beke to aux États-Unis. To sala 5 ans abana kantira biso bongo. Or ka bosana ki ke ba musicien oyo balinga ki eza les 12 apôtres. Les 12 apôtres de ezaki biso.
Guy Moller, Souetele, c'est Sampaio, Zoé Bella. Donc, les 12 apôtres. Kasi tout bon, ils ont qui bongo. Bon, Moutabeta pas Moutuna pour la vie à Zalarate. OK. Pour la vie à Zalarate. Donc, ils ont des bongo. Si tant que comme on a, fallait que bisognoso. Alors, bité to que non ndam. Ngai Zoé Bella nambuta toke. To comme na state ba producteur ba monani ba sala sko contrat. Parce que zaki congolais mo ka zo biso Thierry Anta. Azora biso to komi na state ba américain sko mindele ba ye pour ba sala protocole partenariat. Bata musabiso ba état nyonso. Eza même contrat oyo vena na zo tabulé. OK. To tambula ba état nyonso kinga vandi ka petit nga fana zonga France. Fona ke salon histoire. Azo avion azo mine France. Azo mine France. Ni ko yebisa ba producteur wana. Nenga kloa bango donc ba producteur ba fashion. Mama kampe bebisela bino na ba producteur ebele yango wana. Voilà. Surtout ba producteur étranger. Yango na faut ko respecter ba normes militaires. Faut que bongisa image ya musique congolaise. Faut que bongisa ngo d'abord sango quand. C'est ça le problème. Yango na faut ko réunifier ba makamutu. Bon, ti lelo mutu zo zalaka er mona ba sokoda. Boni kuna na vers qui ça keika bon. Vers qui ça zaï sous PCA sokoda ta, mutao diriger vers. Bah asale pe moi ton aye. Vejosar mutao diriger. Ya Josar ku tu pe soubassement sur soubassement kuna yaka vimba ya rovimba. Idée malamu ezali. Idée malamu ezali pour na retravailler mais système défaut va changer. Au moins système ya tozana bachela bino mindele o bateki mboka. Voilà. Mais si quoi yote, et ça attends je sens nenga zawana kaka. Système ka ndi ba changer système nini. Toi na RDC. On par ranking ce que ya ba musicien sera zui beaucoup ndi avant di place pour ana bato ba na randu na ye, ba côté na liste noire. Recouvrement. Il y a où tu as travailler à mon raté. Oui, tu peux travailler mon raté. Mais ah ba okokamo. Si ko faut pas ça système à guichet unique. Mbongo uti goma et uti ni bino nyonso so bosali recouvrement. Décembre bozu ba saka sauce ba ni ba. On a to suite balobi na janvier on est. Carton sauce bozu. Ba bina na janvier on est photo zo. Na ba $50. Répartition. Ya olambela. Répartition toujours. Et pour na pe bilongi. Pour ça tout dit maman est-ce que vous en tant qu'artiste? Bon, so oza membre hein. So za membre. So za membre, so za membre. Je pose un membre sur le oh, on a un membre. Un membre depuis. Ça fait longtemps, depuis 2007 déjà, on a un membre. Tant on a longé, pour la Victoria, on a eu un membre. Mais maintenant, on a sonné car ça on a longé. Non, ezalaka ato yebakate. Nyonso. Or que tant on a déjà musique faut. Leader moté a memara musicien na ye na seta droit d'auteur pour yeba makambo wana. Et bon, bino mo funga mami soute. Ata ba mise ba wengene bazana baze belé na ba leader na bango. Muta yebi manga ba yeba na bango mais. So yebi ba longo lio. Ba okende ta. Oko ko keno yo moko au s'affilier au déclarer biloko nyo so fa inonien. C'est lui, eza na ngo tabouté, eza normal. Eza normal pour na weba keno awa ba droit na nga eza boya ta na fin du malé mbe au changer. So ba sali guichet unique mbongo recensement ou ta RDC mobimba et ko ya place moko. Et vous allez bien. Mais ok ça oh tinda boy yo tiabo donc il désordre système 40 débat changer vraiment na kana na bona bona ko répéter mingi na bona ça mi ba live sans instrument ezaka poani bon non répéter bon bon ezaki mingi ba live ba non pas du live mais répétition sèche bon répétition sèche voilà pendant ça la sèche pour aïe ba d'abord aïe ba corde vocale ya ba chanteur nyonso OK parce que na micro to poussaka vraiment makasi na sèche eza aoyeba ke non chanteur ayemba o boye na recrutement ndenge banda osala biso ozomona nde banda osayebi ke oyo boye tout ezali kutu plus mieux yango lelo ezokisa biso ezokisa biso voix lelo vo ezika ata na beti na concert comme nombre de jours na ozala kasete na ozalaka à l'aise quoi ntango odile mosu oleka na nzela so potalile mosusu maison blanche parce que on répéter trop omi lobelani en tant qu'humain te ngana komi na maison blanche te maison blanche yango eza na nini na nini ota ma campagne non biso ngala ina ranch maka pa na allée verte 26 allée verte na ranch na ndako ya vie en tant qu'humain mutabu na météo ate na météo voilà ndako wana ezali na 1000 chances si l'avant ye mo pas ala kota mais bon nzamba bengi avant akei mais bon choix ya te ezanzi na biso nyonso
menga eloko nazolinga kaka na encourager bandeko nange ebele bakokanisa neti emene aza na poto akoya. C'est ça. aza te emene asa akufa ayaki asala makambo na mokili icône ya musique donc na Afrique bayebi asala basiksi asalaki histoire na ye histoire na ye déjà etikali ekomami sikoyo biso tokocontinue toa neti baapôtre yo mpo esala nzela na yo mais na kati ya nzela nozosala wana nkombo ya kestere ezongaka na bamakambo na yo eza ndenge wana eza teke bato bakangama kaka o Victoria de Elboy o Victoria de Elboy non. Pourquoi? Jolie Mobiala akosala orchestre na Jolie Mobiala concert. Pourquoi qu'a fait Victoria de Solidinan? Pourquoi? Mais Jolie Mobiala c'est déjà un nom. Asa déjà comme Jolie Mobiala abeta na viva la musique. Yokuna eza koeba anana ba foka na hit. E wizampe asala banzembo. Kinga kufi akomi mene. C'est ça que le réseau comme ça biso. À cause de la Jolie Mobiala batu barouya barolanda ye bayebi quel bon chanteur à sala mamutu, c'est tout. Yangwana. Vous assure. Ah ben attends. Nazolo bango. Ata mama samusu baza wana na mafuma. Siko qui vont l'air précisément la Kinoé qui point. On renouveler ba contrat. On recruter kaka, on sait la promotion à Banzembo na yo, o yo mo tika qui la producteur à Fochaki yo. On y a vraiment ni na Kinshasa. Naïra nanga trop bon. Qui n'est pas dans capitale grande tous là. Et ande tous à en France, Lille, Bordeaux, Marseille. Naïra na kin d'abord na sisa qui moi Banzembo. Ouais. Il fallait na sala quand même moi ba clip. Et on a décidé na sala on a kim. OK. Na sina bandi déjà. On a moi 2 titres et banoleka. Le temps que monsieur Zoya et tant peu na zu ba na recruter ba ministère mususu na zana bango on a reçu awa na kena bango Lubumbashi toujours beta to mara biso ba Zambie ba nini ba anglais moi English ça va for you anglais zala nango so mutalobi oyoki oyoka o répondre epé parce que States depuis yo big States depuis donc c'est la mode soloté. Et là on est moi bien pe la génération et les lots la musique. Polémique ndezo na niveau moko ya mabe comme tina ya kofingana. Polémique ezoki na niveau moko ya mabeti comme à Benjir. Neti frère nanga seleo. Vous comprenez? Neti frère nanga seleo. Azara boité. A combien de mutu moko azana problème mo boy na mutu nae. A comment on dit à ça un problème? On a la salle émission. Oh non, voilà, on a bêti le solo, on a bêti parcours. Comment on a un parcours na yemo, vie na yemo, gazouangana? Vie na yemo, bandi ouangana pourquoi? Je sais ta photo moi à karaté. Ma photo kalamba 1900 choses en monde. Et ça ma photo 1996 97. Il me semble mon Facebook est raté. Bilo musuto comment regarder on va Facebook na internet. Ça l'a raté. Ozouangana histoire vie na yemo. Est-ce que c'est ça bien? Est-ce bien te? Autant comme moment ba on recruter biso ba zo recruter biso il y a lingaraté bon non bon non je le respecte mais yende azo comprendre te ko ndire mutu mo akomi na problème na mutu ndi azo bela mais yemo aza conscient te que na comme malade fona se na ibani na ko se ressaisir na se contrôler azo comprendre te ba dona si so na ta mambo de Panama ego recruter biso parce que biso muta recruter biso ya mambo de Panama. OK. A recruter biso nyonso ngana ya mouvement na kuta so telese ba répétader na maki. OK. Na ye kana nga pete na ya test na landaka masana nga babi mbunda ayaki abina nga ya otala biso ngana beta dia parking na yemba kana nga dia na ba casque ro na bo kesa na biso menana na bimate. OK. Na bimate na sali na kombote na bina ya kolanda ba dia be nga tro na yena tala ndi ba répéter na moni bo ba répéter souhaiti na moni souhaiti na moni spino Denis Lutula zalaki adeloke la zozo mala ba zo répéter na pina na yena nga na kati bato na otala bango ba répéter 18h 20h repesili bali bala la sikoyo mbala moko chef la répétition lobi adeloke la bi nani ayaki asala tese nabi Victoria ti ngala bula ngeki na quartier latin bien wenge 4x4 nabi awate yango za ka esprit wana awate na bina nga namona ka babimbo ndazaka dia wana masana nga alobi te nayaki na masana nga moko azali ayemba bien abina bien abwaka ka pe bien parce que l'orchestre amsona na oyemba ko boka abengi ngai mo babengi ngai gigi
na tel ah ba reverser nga na ye na koti na kati na telemi wana mala moko ade abi wana na kuti ba de suka bi na ade bonjour comment on a bi comment on a gimole ovanda c'est na mwana matonge matonge côté ni na India India sikoyo kanda venir papa wema India na mwana mulukani ah we sa tese na ibo babi abenga na ye we manzembo nini siro na ebe na banzemba king te na mi poneli na bona nzembo ndini na zaka na moi idée ah bon abandi mwasi ya bato elengi mingi na kolulai na yembi pa esili atali na yembi bien abio babi aibisi ade po ya zaki déjà wana abio abwaka sous danger na bandi obwaka ba crime na bwaki ba pas évident babetela nga sebe na bini ve mambo za ka bon recrutement ki oyembe obwaki fo batala pe garçon mo bien na yembi boba mo za pe na papa na bino mo ka boka mambo de pana mabimi abi pecho na ultima tonge ah pecho ko bima ate okete oh matonge pesa na griffe oui papa wemba na Victoria ça dia polémique OK abi pecho na ultima tonge na India pecho ko bima ate lelo c'est roi na nga so 22 ans ce qui est ozomona pecho ko bima ate non ba non c'est toi na on a cette nappe na calculer so calculer à général les lobes so kina ba non cette bunako na ko zongo sango tineti ba 20 ans abinanga faut ça bon suite so calculer parce que maintenant j'ai 45 ans ozomona ngala banga ko ba na la télévision je suis ce que je suis ah voilà ozomona 19 à 20 ans mais c'est vrai so calculer on tire l'eau na ebiso na bimona mambo manamoka tali kinga kutu na poto ayeba ateke biso salites OK mambo tala bien pecho ko bima wate akangenga pecho vana na matunge na bisi funa zonga ngasko mota la 22h mère aulukanga na pale funa zonga te zela nanu tolia nanu repe vide ba suite ba koti kuna tout ah via lati maman a démarré pejo na bikota toke chemino ngana bi avia ke tikanga chemiso India mais la Monica car mouille on a tout côté. Bonjour maman, bonjour. Ah. Na présenté na pas non asengao akela la pananga. Ah. Na la pona kota makite po bango bani na makite za. Na kota maki. Na yo na bopa. Ah talaka ba mera kimbangiste. Parce que moi na ye première fois que il a libanda là c'est ba libanda. Donc mera comprendre et tu veux maman bimisi c'est 100 francs français, c'est roi na francs français. Atike limer mais azui mais azo comprendre les gars boki va pesa adresse sur un téléphone ezaka ba allô o asinga apesi eba mais nani fait mambo azo adresse na ke na lala wana nde na kotela maki na kotela nde bongo OK na koti Victoria bongo après kinga ye quand on a cette wana kinga ye na contrat na ye ya stade de Martyrs tobeti stade tobeti palais du peuple place le ba député ba place mboso azalaka OK podium tutiaki wana bato bavandi tobeti wana tobeti tosali tourna king après king alobi afa asala studio ntango alingi asala studio nde aire baye na seleo oh ya bien mambo wana te ntango nde seleo aye tozalaki ngai na Eric Masuli parce que ngai azali premier animateur ya Victoria na Victoria ntango na ye na ya kokuta aire moko moto abwaka bakri aire moko sweti abwaki aire moko spino abwaki Masudi aye après nga nazali premier animateur ya Victoria pas après Masudi aye tant que tu as préparé tout ça remix et album à succès fou mboka ne namoni ba ina animateur mususu et ba animateur mususu ba lingete ba laisser le aye OK tant que tu travailles premier jour dans studio Zozo malaba siko pe asona makufa alinga ki écouter na ebité le solo beta so télé ça bien mususu ba bossa OK alinga ka été bon en fait to sala ki dia moni équipe ninga zalaka bossa dia mo noyo na bino mo boye siko OK abi ceux qui te répéter hermo mona ah hermo to boaki bakinga na boaki allo bolo parce que ya boaki pas criner au mona ka zuma la ba telemi ba tiaka chef d'orchestre mona ah sénégalais ou pena mais azo beta guitare a tellement ba nous déplacer parce que ça moins doute biso non voilà ouais na sero na zaki na monter mona zozo ma so telemi ah sénégalais ou tété donc azo ningari donc azo lingate donc on appelle à Boubou c'est voilà ah ya jean c'est wana zozo mala balingité
pe asona makufa na ye donc OK eza li solo o ezalaki nango normal mais siko muta so wanga nango li solo eza nango normal bo beti pe leki nango eza ko makala France bilamba banini non attends cause na complexe à France pourquoi France a kenda yango c'est le kenda France a kenda France comme ba le bele wera memi ba le belete na o asuka ba refula na nini na Londres abeta nguma afoda na train wa beta nguma ebiti ayebi mo abeta nguma ba news bongo bazong saka ya fanding nini tamba sana maison mais azonga avant cérémonie azonga avant après wenge kolanda après azonga nini OK abeta nguma donc sili déjà visé sili nde ba refula azongi kini bazong si avant après OK c'est temps maman la subaswa qui vole. Et ça information. Et ça m'a mwakala. Nga pe na beta déjà nguma. Oh. Bon ami qui le temps là qui na 2004 na beta nguma. OK hermo OK cop mo pas OK ce que tel ba mi bi ndo saki nango mo mesili. Tiki na so beti ka train un mois té. Utalika bo. Ba ko ba konza nguma. Mila zo n'était pas matika borona. Ubeti ngumu leki na. Nguma tina avion. Siko so koti wana zo banga yo nga ndo so akoti wa contrôler so akoti na bibi. Mambo uvidete yo bohol bakia totika mambo mais. Te bonga. Nengena lobate mais je confirme que c'est lui a raté na Victoria. Simba andete. Il a raté na Victoria. Ils ont ngenge zalaka joueur so ina no pesité OK test pe l'équipe moko boyo mona pe entraîner bako c'est la petite. On a loin, on a déjà que non, azaki bon joueur, azaki te kaza fou. Azaki bon joueur. Lelo abima pa na maison mère. Lelo aza au hasard. Mais poto eko komisa ndenge zo komisa mikolo te. OK. Poto BBC. Mais franchement, azobanga sumu tuté. Azobanga sumu tuté. Na ba vena biso babima kalandu yaza na mutu moko kaka. Aza na mutu moko kaka banga po ba beta ekuna. Aza na mutu moko kaka banga masana ya aza na bova aw. Aw yona yero ndeka banga. Oh ya banga kaka masana bova. Abeta yeba ba subasma. Yondo ebité. Abanga ye wana kaka ndia banga. C'est bima. Ayo kaka ye. Ayo kila kaye. Na nenga boy mais na nenga kuzu te. Bon yo so mona legina te valo mabina. Mais na simakasi. C'est ça pour madame ko to lo babo ne yo zo lo ba merci mandé ce comment te. Bon italien mais faut se ressaisir. As artiste biloko wana pe kanga ba porte. Oko se ressaisir, oko mo manquer ba tout. Yo mutu aleki na ndula zarate. Non. So muninga za avance. Koleka na ndule c'est-à-dire c'est trop dur. Yo na stade awata te bona fali. Coup de chapeau nga za na salle la vidéo na yati na répétition na nini. Ya na ya wata. Ya wata. Même ya fali, c'est un artiste. Maman, so muninga zo mema drapeau ya mboka na bino liboso il faut ko zong c'est la ba fleur. Et on perdre nini. On perdre nini. C'est ça. Hein? On perdre nini, on longola yo nini. C'est ça. Il peut sera bête to chaba drapeau, to mema drapeau. Et on longole loko moko te, muninga sali bolelo, maître Gim Sazala ki wana Gim Saza congolais. C'est ça. Azala ki wana ina ndule na fallait saler surprise à Mathieu na podium ba yembi. Mais dans la présentation Sala ki Gim, Sala ki fallait. C'est ça. Bon on est. Quand tu parles comme ça, comme mutafali. Wario. Babi yo kutu wario. Ah maman. On est des amis. Tous amis sont ça peut pas âge moko. Tobima muturabima na quoi. Voilà. Donc voilà. Non, et ça bon côté. Ça moninga sali nini faut kumisai. C'est ça. Veramba sala boy non, yete. Non. Et ça l'a raté. Mais congolais biso to ko ko boya. Et le qui ça kongo ngona. So massa mo comme mata comme kende. On est bino nyo so ça l'effort ya. Baksala est casé pour matasu bien. Bino bo benda ye. Bo bende kita. Non, bongote. Oboyango hein. Bongote. Na Lubumbashi biloko ezate. Na uti Côte d'Ivoire wana. Na Lubumbashi biso biloko na ezate. Ezate. Te mais comment hein? Na uti Côte d'Ivoire année passée na général des fois va kufa. Tozaki na ngane. Ouais, na monaki. Contrat wana. Na yaki nango. National ba ivoirien na zu grand-père, na zu na général des fois toke Côte d'Ivoire. Toke beta o moni ke ba yambi ba vena biso ba yebi bango boziana a des fois ba yambi ngape na ko sala promotion nga na ye na sali promotion nga mais soko tamboli peka na kati ya Côte d'Ivoire wana musique ya ba maso lelo tozali na zo kende vite fallait musique ne beti
héritier pe album na ye okuta ngo BM ezobeta kuna c'est comme ça na lobby boye ne na komi ni Guy Baller na sepeli koyambayo na Capage Télévision na sepeli fort ça fait beaucoup d'années tourne à Lushiku na ezala bien programme ezandeni et puis Nino Elibiso poto clôturer et puis ma salutation na banai bon na obi un album titre na ngona baki na olobate ti presque ici na tiango ce qui va fiche bimi na ba clip na bani mbala moko promotion na bani promotion mbala moko 2022 c'est quand même bien bilan. Ouais, c'est là qui est bien. Malgré tout, Covid c'est là en 2022. Hein? Ouais. Donc, Talara couvre-feu, c'est là qui est bien culture. Bon, culture, mais 2023, ça va bien. Ouais. Bah, me les sous maladie. Pour Covid il y a un zambété. C'est ça. Ça au bureau, mon baron, mon bac. Mais ça va contraper bien un bakoto, ça là va aux arnaques cheval. Ben, Nazar, tu rebêtes na souhaité c'est na bibois. Kuna souhaité sympa, tu rebêtes na bibois. Tout ça na programme moi ya année oyo. Ouais. Tu rebêtes na joindre ni na Kisangani. OK. Tu keiti ba ariwara wacha kuna do ma programme ezali na aba kota frontière Uganda wana. OK. Libanda za ofungama. Ah bon, libanda to bana. Nga na obeta tina ba Kenya. Ezaka terre mu c'est ça. Na kana Lubumbashi na bimina kena ngati Nairobi na beti bandule pe na zongi nanga. Na yeka ne na zono ba musicien to zana bango kuna. Bana bango po biso kuna za salaire za nango. OK. Musicien ba beta mara. Beti moi nteke do tant conseil toujours tourner. Il oppose aussi. OK, merci. Ba citation na banani pour te clôturer. Bon après simbote na Major Fellow. Ça, c'est mon ami personnel, Major Féo. Patient Ilolo. Ah, bah, on a fait. Patient Ilolo, Mutukambongo. Mike Birindwa, ABM. Yemoro, grand frère propre de tous les temps. Apocalypse Bella, l'homme qui finance la guerre. Bon. Yo yebi. Ouais, ça va déjà. Merci Guy Moller, merci d'avoir balandé biso, merci à souhaiter. Tout le monde a karaté na Capage Télévision, merci à Charlie Roubench. Sec, tiens la liste. Gana ok potote. Biso pendant tout ça pendant la team hein. Surtout toi on réclamer comme droit na biso to ya mabe. Merci d'avoir venu se balander biso to kutani prochainement l'émission Asika. Bye. Capage TV. Capage TV.